Eric Nimbalemba est également avec nous. Merci en tout cas à vous tous qui êtes branchés en train de nous suivre dans cette émission. Laetitia Wendelstone, et très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Fontaine Kumbi qui salue Orda de Bokembe, Patra Kali, Élisée Kumbi, Rachel Kumbi, Justine Amay, Promesse Kumbi et puis JP Kumbi, Ruifine Kumbi, Déborah Louveno, la famille Mobimba Pena. Bionique Fouti qui salue tous nos amis. Merci beaucoup à toi Bionique Fouti. Et également en tout cas bon dimanche à toute la famille Kabamba, Cédric Kassanda, Allégresse Kenny, Déborah Gola, Dan Kalenga de la part des Don Kabamba. Je vous le disais sur ces plateaux, je vais recevoir le groupe Wenge BCBG Blanchard Mosaka et avec nous également Antibiotique Lissimo. Blanchard Mosaka to banana na programme pour totigela ki borantame na Jomulex na nani basanga na biso nde ba osana biso programme les abonnés papa. Ah mais c'est le propre bonjour. Merci donc programme na sezali kaka ke après ba obsèque ya papa Lutumba papa Chermona kataki voyage pour obsèque ya papa Lutumba ya kiawa tant on to sisi ba funérailles na donc absi sauter sabino ke le 2 juin anniversaire nae biso nyonso tokutana bongo na village Chetemba eza elengi na carnaval na soto na nzembo moko te omoto ba ke bébé sur le ngolo chance sur le ngolo libélé ba pesa ke biberon pas les laté nous sommes sara miliki alors moi confusion na libélé msa miliki biberon pe msa miliki à sentir que bogi banze mingi mais ba janta msindi déjà c'est ma solo nyonso moko pesa bino ya ba de match somte so pesa mbon on aime la ba de match ngali mbon oui bikanga élection na kin 24 apa Isaac kazoki yiba ils disent que c'est les donc surtout dans la messe à vendre le bas de match mais le 2 juin au avant de Mikili tout ça bon on a village c'était anniversaire na eboya to fêter yuko to la refose à la rara probablement c'est que beleur non mais ça spécial punda ah kuna punda ranga mona na porto na olati punda te to na concert zoya donc ata ya punda mo lemba makolo yara na e attends, il m'a dessiné. Il y a un recote. Donc, c'est spécial Punda avec Papa Chéri. Na village Chetemba, on a profité de Papa Chéri Mbote Mingi, na pesa maître Camille Yuma Mbote Belé, au maître Augusto Moukadi Bambote Nae, Alain Libanais, PDG Maïmona, et puis na Bossanité, Paul la coiffe, Yazarayanga quoi. Merci. Louis Lumina, ah, ya Pierrot Tambeko Boana. Merci. Donc, c'est le propre Zayo quoi. Merci beaucoup. Très bon dimanche à Maître Kazil. Et bon dimanche également à l'ingénieur Georges Koch qui nous suit. Kiborantame. Ouais, Isaac Maï. Antibiotique Lissimo. Isaac Maï. Antibiotique. C'est le trop pour vraiment. Combien d'années depuis le dernier album? Ça fait 8 ans. Hein? 8 ans. 8 ans, donc. Mais au Bini, si tu as un concert, si tu as balle de match, tu as déjà. Donc, Isaac Maï, papa chéri, a été fanatique de tout bilo que belly. Mon histoire est bien tout bon en sala. Maman a dit que bon, bilo que belly. Donc, vous avez la mère qui ça. A qui ça. Damage à bano kabula mutu na mutu soit par naï. Donc, bah, yo qui na bon bandole. Serva qui bango zaki nango bien mais papa chéri pourquoi année où il faut album bima donc ba fanatique tout ya vrai papa chéri baza rassurer que qu'il pleuve qu'il neige donc kalaté donc makoleza na nzela donc bazwa donc lo makoso kimboma kimfuni kiboranta menaza pour ça to melate na kata masolo yo. Naza pour ça to sentir déjà que biloko goya o ego yungula o ego bebisa o ego sala soki ndeni mula la peko to na ebite soki to sala ngoka. Oh tango na mona ki sheria bebisinga memoire isinge me bebise mama o munde tango alata ki robe bebisinga memoire elle m'a troublé la tête semana la takichinde singe me bebise mama wo singe me bebisa ale moto nyoko la kayo vraiment soki yatikele yo couloir bonza wa bonza yeketele mama bonza kota bonza yeketele mama bonza yeketele mama kangi na nyimbe se ngabena kangi na nyimbe se abloke na
Allez, tiense. Suva le kebango na golata. Allez, tiense na golata. Allez, kebango na bayoche. Allez, tiense na bayoche. Kebango na pamba. Zonga pour ma solo ya ko solo la eza ebele. Afifi, il aura très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Jufi Deyanga qui nous suit depuis le Congo-Brazzaville. Deyanga, très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Bartel Yorobo, Fulangenge. Merci beaucoup de nous suivre. Et également à mon ami, mon désir Bachila. Très bon dimanche à toi. Kiborantame. L'Éternel est mon berger. Kiborantame, oyebi biloko ebele oyo utobeta siko eza ba plan o bato basi bayoki yango. Ozo craindre te ke tango ekozala ebima ezala susu na effet wana te po catch américain to nini bato basi bayoki yango na ba concert makasi ya kosakana te biloko wara bato baliaki basi bayebi yango déjà ozo banga te ke ebima na album et puis ezala na effet penate. Bon omoni badama je keseni omoni biloko soki eza bien olami yango bien biloko soki eza bien et omoni ba biloko tobeti depuis tobeti ti tozobeta moko ti balini oyo tozobeta oyo donc Isaac ndimela ngai parce que omoni biso toza na expérience ya makambo parce que onamoni bokoti biloko ebele ba tie wana toke na Zaiko namoni ondre mokumo sasu mo marche en arrière to ebi Kiboranta mais ataka muta ba vitesse likolo. Non biso tozo kabula parce que omoni wengeza nini wenge ali machine à musique biso tobeta ba semaine ba 2 heures de temps muta beta ka bongo Zaiko mais biso ko tozwa machine wana c'est la fierté pour muta banda ma moi semaine na Congo Zaiko mais lelo soko zo sanga que non air mon aso ko nere Zaiko ça me fait plaisir parce que ko beta na Zaiko eza blague était nga compléter ndengolanga lisimo omila kinda mukiso so beta le Messi est-ce pas bingo footer Zaiko to kesa makasi nga biso Isaac ndengolanga na yoki banzemba album albatuto ebimi eza bien album abezate mais du fait on a pas de match ça très bien ngata na zo bien la classe père son gagne la makasi mais so na zo très bien notre na blo na donc album na ça bien mais très bien différence na msoko Kiboranta mais je te rassure biloko yali belé parce que nga na za la grossiste donc ba biloko préféré na beta ti lelo moko ti mais album ezo bima nango yo mo zo lo bige yo batu ba yebi yo na area makambo wana ezaka mo extrême wana ndeka mo trop Kiboranta mais donc na zo rassurer yo Isaac Mai l'Éternel et mon berger je ne manque de rien surprise belé parce que sona boki ka bola mususu noko mo lobi akoti mamo studio pa avec beta bo donc
bazela biloko c'est beli Isaac Kiboranta me. ouais Obige na otolanda bandeko no musu baleka libosa banini bazo peso nouvelle non voilà vieux yé benana makambo ça va c'est bon mais yeko sala ke bana ba botami ya ko sakanate ba musique yé ba sebene yé ya ko sakanate ko ditinde balo ba otinde le maloba que ce qui est formidable zoya ça veut dire que ça bano ba botami sika na ozubanga ka concurrence pour apparemment on dirait au tigali Kiboranta mais bon concurrence ils aura bien ceux qui ba petit bazar conscient bien na boulot parce que mon pour travailler bien il faut être conscient de ce que tu fais hein na habité ceux qui ont micro zoloba je sais pas ouais c'est bon c'est bon donc nga na une expérience aujourd'hui 21 ans ngoyu ya musala donc faut bazala conscient balinga musala na bango bacha du sérieux ba omona ke c'est bacha du sérieux balingi musala na bango omona ke ba ko atteindre ba niveau biso tozana ngo ozomona parce que c'est bien bon de parler les mususu na vine les mususu aboyika album moko mais ngana boaki belé donc ngana on souhaite bon ba bonne chance na encourager bon ba travailler et puis Isaac alobi bien hein Isaac alobi bana ba botami belé Isaac yeso mona tata zo lenga mona ya tata na bango mona mtaza sansa zo longi ya tata on va recopier kai mona tata mona on za boga danger père na zo longi no te ici mona tata na bi salut Jogo Thierry Massamba Eloïka Massamba, Flavik Massamba, Djogo, Christian Gimbi et puis Gachel Kisoka, Christian Luko qui poto na poto. Merci beaucoup. Bon dimanche également à Ingrid de Kabongo, la Sainte en séjour à Kinshasa. Ingrid de Kabongo, très bon dimanche à toi. Kiboranta me, nazana posa osaka na biso ozongisa biso biloko wana ya oyo esalaki Kiboranta me pena télécommandé tozongi tito ya kokoya na makambo toza nango lelo ouais ese bolingi punda tomutuka punda bolingi punda tomutuka amataka na punda ayo Océan bleu,
Biloko. Dadishike. Biloko. Papi Kusomi. Biloko. Allez, manger. Biloko. Allez, lié. Biloko. Allez, bouger. Merci Biloko. beaucoup, Jimmy Kabaya Jimmy, le jeune entrepreneur de la ville. Très bon dimanche à toi. Merci en tout cas à vous tous ceux qui nous suivez. Vous êtes très nombreux comme ça. J'ai pensé au designer Petit Nangamoro Yannick Kanda. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à tous nos amis. Blaise Maté, j'ai pensé à toi. J'ai également pensé à l'honorable Charlie Mbochana. Nakanisipe, bon dimanche et Paï et à Namber. En tout cas, de là où vous nous suivez. Et puis de loin, Nakanisikope Sabande, connaît surtout Bazota Labiso. Blaise Lomingo Fashion, Nechapindi, et puis Nakanisi Bongo Martins Massinda et Lamba. Très bon dimanche à Binonio surtout. Je crois que nous acheminons vers la fin de cette émission tout en espérant que Binoba et Bolanda Rabiso, vous êtes partout comme ça à partir de l'Angola, au Bozali Kota Labiso, Bozali Kolanda. Vraiment, en tout cas, on sera ensemble. Je profite pour remercier donc Bionic Footy, très bon dimanche, merci. Fontaine Kumbi, donc Kabamba, Patra Akali, Ordre Bokembe, Fabrice Maswangi, et merci beaucoup à Novas Nkolo, merci à notre ami Eric Nembalemba, vieux chinois, merci beaucoup. Kadriste Kadiebwe, vous avez été des nôtres, merci en tout cas à vous tous. Je crois que Nautika Kiboranta mais micro et puis Atika Asalabiso Nenia Salabiso Ndenga Wolinga Salabiso Gesnondo Tony, merci beaucoup et Kiboranta mais ouais Narobetara c'était les deux Toguta na village Chetemba vous allez jour ya mbota ya Mokondi. Donc El Salvatore de la Patria donc tu invité tout le monde donc le 2 tous dans le village Chetemba et sur ce je salue Ted Tenda et Maboko Bank. Donc vraiment après ça atala thème motema bolinga motema maracha le foot. Merci. Je salue le gouverneur Gentini Mbaka Ngobila, le nouveau gouverneur. Je salue bienvenue Lio Tanzoli, excellence. Donc Pierrot Tamboazola Nabiso. Merci tout aussi les sato peut s'appeler Tolbert ouais Tolbert. Vraiment bonjour na boss na El Salvatore de la Patria et Sika Azali. Merci à trop na chance papa pesinga en tout cas na saluer venanga Gijou Maela na pesi venanga Indongo Abega passeport rouge tetenda il côté la bana venanga Roger Kalala le vieux Jules Pagna Sodio Kinzonzi na Angola venanga Indongo Abega toujours passeport rouge Babi Makumi l'image de Montréal et puis venanga Fabrice Combo les millionnaires aviateurs depuis les États-Unis et puis Eddie Kamina dinosaure. Merci beaucoup. Joe Moulex Balobi nzoto mabibi biloko c'est beli bana bako binati na kati ntwala bato bazo bina kaka vraiment donc eza mystique na pesi kaka vraiment tête tendai mbote maboko bank balobi azala nyonso vraiment Dorothée Madia na sepeli mingi na pesi maître Dorothée Madia Aristote toi Gino Tukukwila. Merci. Base nyonso vraiment donc côté wana et puis maître Bruno na sepeli makasi. Aristote toi depuis Voilà. Montfléry. Marcel Merci beaucoup. Comment bien, Aristote, toi. Oscar Kabata. Merci beaucoup. Toka bonana nzoto mabibi comme L'éternel ça. est mon berger. Yango wana koto bimana yango. Aristote Mputu. Merci Dan Issa également. Merci Nabilo Nosoto.